te suka na sedaki pe en please ngai pe na gypsy to comme ko bima mama na parti on a invité ce bokolimbisa pardon ka moi Carlos zela na mame mutema ya uchenga wapi nzambe gypsy ndoki mame famille panzani nazoka nzoto ezolenga nazokoka te nakende makambo somo makambo nayebi te na famille nakoloba nini nzambe problème nini onga na kolimisa oyo osalinga ngana tona problème te nazaki na likambo moko oyo bino na bombai na motema papa junior abia kotika mwasi no te apropose mwasi no apitelaki mbongo abina kushe na yo yokende kushe mobile na yo so kushe na ye mobile no akoma impuissant atika losi yo kaki bongo penza yo kaki bongo oyo sa motiki na bimali bana po yo makambo wana pe silaki wana te pesi nga $50,000 puis tokomi pe kobima so na mwasi na yo non Siko mo bali bakoyeba ndeni selo meka na selo bakoyeba ndeni ngakanda ndikande so matanga yo après wana tokomi kobima biso mibale nayebi makambo na tikala kobima na ete nayebi makambo ana te okay Shalom bana Ozana kombo na nga Sir Gladys na eko pesa témoignage na nga na oyo nzambe ya Ozana asalelinga bandeko na nga na bande koteka na wenze biloko na nga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni na nga bazoteka kasi nga na banda koteka te bandeko na nga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kende kotambola pa ya basala nzambe na ke pa ya ba prophète ba pasteur bandeko babande kosenga nga ka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bandeko langa alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bandeko lolingi na nga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko na nga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi na yebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bandeko kozwa kaka toujours barefi kasi papa ntango alekiselinga ngo délivrance yayebisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa passeport na nga na ye na moni nazwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki na koti na kati na mboka oyo esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris, na lingaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala. Na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate, mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus. Tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamona nga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable. Donc nalingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. Na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makamuna bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout ko luka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto.
Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwami bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Shalom, shalom, bandeko nyonso libota na nzambe to biso na mbote belé biska bozali bandaku partout biska bozali na Canada, bandeko nyonso Europe, bandeko nyonso Asie, tous les 5 continents. Nebiki bravo Jésus, le lundi mama la bandaku presque nyonso na to pesi mo mbote belé tikete nzamba lola apambola pe abatela bino nyonso biska bozali. Abonné na biso na boba zokota boba yoka lisolo ba partageaka nzamba lola mona pa pambola bino ebele. Merci na notre président Chic Moukadi leza mukona mbotama na joyeux anniversaire à toi le président Chic Moukadi, notre patron, notre boss ya chez Biso Télévision, ainsi que notre boss encore une fois na Bravo Jésus, notre boss Felina. En tout cas lelo mukolo na yo to souhaiter yo joyeux anniversaire, de bonnes choses. Oumela, papa Chic Moukadi, Okene Liboso. Et na côté encore une fois, mon ami, na comme on a sous Kairos, joyeux anniversaire Penayo, les prophètes Kairos et Jonathan, Nzamba Pamo, na papa Mbolobo, les mêmes jours, na présent Nangai, Chic Moukadi. En tout cas, joyeux anniversaire Nabino, Jonathan Kairos, ainsi que mon patron, j'aime beaucoup na combo, il y a Chic Moukadi, Babengi, Mike, Nzamba Pambo Labino Bele. Je crois, notre à chaque fois que ce moment, c'est qu'il y a toujours des problèmes, mais bazo le kaleka, pour bien qu'on peut exposer ça, makambo, ozo le kala, na vinabam. Il y a les lots des assommons, les a terribles. La ligne de Skozali, Jean Mayomela. Simbalika, je pense qu'il y a les lots, non. Na yo ki histoire, yo, mokile na mambo belé. Et mes condoléances encore une fois na famille chrétienne, oyo plutôt to bungisa les pasteurs et famalola, oya kufaki mokolo ya lobby ane oyo tea. Donc il soda kufi na mundu kinae. En tout cas, mes condoléances na kombo Christ nyos mobimana to bungisa un grand homme de Dieu. Moyemi monene na kombo ya famalola. En tout cas, tikete molimo nae e fana na kimia. Mais na litola na histoire oyo na boke binyoso. Bote papa. Bote papa. Boni. Kimia. Kimia zali. Moza agité pourquoi? Tena agité tena kaki. Kimia moza agité makasi. Bien. Nazaka ne moi makamu suseza ya ngone zumbuyenga. OK, comment nani? Carlos. Naza pasteur Carlos. Ah, oza pasteur Carlos. Pasteur Carlos, oui. Bobo pena Carlos ya pasteur Carlos oto yebaka ya kala to yoza pasteur ya Carlos ya biso atchasa. Teo ya biso kitasa. Pasteur Carlos. Oui. En tout cas, chanter l'homme de Dieu. Moi aussi, je suis le prophète Samuel Erika Songo. Merci. En tout cas, na yambi au collègue nanga. Merci. Collègue aye no yambo na kati ya émission. OK. L'homme de Dieu, na lito sambela nzambe. Je peux prier na la sambela to sambela. Ata yo sambeli za mabete. To sambeli. Nzambe makokinyo soto peso merci. D'autres moma ona salobo kona yo tendre paix yo tambola na biso na émission oyo tikete moto na nzambe oya ye ko tala biso na kati émission. Notre Dieu de grâce au PC sagesse aiba ndenge nini ya komeka pe ko exposer problème na ye na komo na Yesu Masia par la foi de Tobi. Amen. Amen. OK. Pasteur Carlos. Oui, prophète. En tout cas na yambio en tant que nom de Dieu. Na bité problème ni yo même sur ko lelo. Oui, problème mon a memi na Félix TV pour na tala rapé chaîne yango na dit que non baksa na nzemba bazala. Ba te peso bana ba problème ba rapé rapport ba zo solution. Problème on a nango lelo étant que nga serviteur de Dieu. Ndenge to yambara bakai belé nde na kutana na kamoko ya couple moko ya gipa na ngai. Nde couple wana ta na koti mona biko to mane osola ba mibale nde papa mobali ya mwasi nde atali singa edi singa ike ndenge za be pasteur oyo mo ekomelinga awa peni na nga ezaki bongo te ndenge komi lelo peni ne zaki nango normal
na comprendre te peni na eko mukie nde sikoyo tato osonga bango ngai pe saint esprit ekoti kati na ngai nde tato osonga na otala mama nde nzambe alobeli ngai abike a cause ya makambo ekomeli papa eza nde mama nde moto akreye yango nde nayebisi papa bima libanda tosola na mama oui nde papa pa bimi quand papa bimi mama tikali nde na ndo expliqué mama nayebisi ye nga nzambe alobeli nga a cause oyo ekomeli mobali na yo eza nde yo moto omemi malere wana nabandi koyebisa ye yo okoma kotriche mobali na yo okoma bima libanda kobima na ye libanda okoma bima libanda wana nde akenda kokuta na mutu mwa mbongo mutu mbongo wana ye pa azalaki mutu mwa basenso kit azalaki mutu mwa bien te kobima babimi na ye akabelaka madame mbongo une fois deuxième fois sikoyo basentiment oyo bandeki koyoka pa ya mwasi ayebisi mwasi ngai nakoki kotika obongo ta toza mobali est ce que moyen ezali okende pa mobali nyonso ngai na kushe na yo mpo kushe mobali na yo nakomisa mobali no pena moke mpo akokaka soba makambo te mpo nga tosalaka toujours na yo oui mwasi mpe acceptaki mwasi acceptaki mais ce que ntango ngai nayebisi ye bongo nayebisi nabenga papa nayebisa ye nde mama abi yo te papa pardon naza mwasi libala soki obengi bongo libala nayebisi kopanzana kokabwana o papa paster elimbisa fukami ayebisi nga paster nde eza boye na ye na ministère na yo namoni ministère no mpe eza na mokie apesi nde eza boye nayebi te na propose oyo ese nakosombela ministère no lupango ngai nayebisi ye problème eza te soki osomba abi nakokabela so na $50,000 ngai nabombaka secret mais bango mibale mwasi na mobali na babota bana mibale avant nini na ye peni na ye konda wana babotaka bana mibale nde ye ayebisi nga bapesanga $50,000 nga mpe tanke mosali na nzambe na difficulté nazalaki nango natali ke namoni nga mpe na kovivre ka na nsima na ye nde suka nango nzoka nde tokomi na biso mpe kovivre mpe na mwasi oyo bayaki na ka wana na mobali na ye paster okomi so vivre na ye oui tokomi ovivre biso na ye lisusu na fille wana tokomi ovivre na ye tozovivre pampa azovivre na mobali wana bakisi wana azovivre na mobali bakisi azovivre so na yo mais yo nde peni na yo etondaki te ezali non normal po za mutu na nzambe oui po na mutu na mokolo te po na nzambe te wala nzambe mo mutu ayebi nzambe mo ayebi oui mo ok ça va moto évolue oui tango siko esalami bongo papa na biso tango mama abotaka biso akufa papa na biso alingaka mwasi mosusu biso mpe te tokola be tobima bima biso na bandako oui alingaka maratre na biso maratre na biso babotaki na papa na biso mwana moko lokola leki na biso asuka oui sikoyo le jour oyo maratre na biso abotaki ntongo nake kotala mwana oyo mwasi ya papa abotaki le jour ngo nake kuta papa junior papa wana oyo peni na ye ekonda nake kuta ye pa ya maratre na biso nde na kamwe papa junior yo ye awa yo osani nde papa junior esinga te ngai na ye kotala tata mwasi na ngai maratre na biso adani tata mwasi ya papa junior wana wana nini ezalaki ya kokonda oui yonga mpe na kamwe na nga mpe na biso na bi te ye aza mwasi ya papa na biso maratre na biso mpo papa mwasi mama akufani kala nde papa abaki akofanda bongo te ifo zwa mpe mwasi mosusu siko natalaki nayoki eloko wana esalinga mpasi na motema natali ke mama wana aboteli biso leki tokomi lokola famille nga sikoyo natali eloko moko boye oyo nga sikoyo nasalaki mpona mwasi na ye nde tobimaka na ye natali na bi jamais na tanke mosali na nzambe nakosepte eloko wana te yango moniki nakimaki mbango awa na chez biso tv tellement ke ya basali na nzambe eza kwa mpe eza mpe tv bayede nga mpe naloba verité oyo na likambo nabombaki mpo nga mpe nzambe alimbisa ngai tozali na se envoûtement nayebi te so nakobenga nga envoûtement toli na comprendre te en tant que pasteur ozali mpe na se envoûtement oui envoûtement mpe ememai ngai envoûtement ememai ngai mpo ye mpe kaka bandeki kobima na motu ya misala mabe soki envoûtement mpe ezwaki ngai ngalinga mambo boye pa Carlos oui oza na mosala nzambe mpe na nzambe abengi ya solo oui naza mosala nzambe ya solo ça fait combien de temps obanda osala nzambe 5 ans 5 ans. Oui. 5 ans de ministère, tout banda au 5 ans de ministère. 5 ans de ministère. Oui, surtout 5 ans, on a déjà 12 ans. 12 ans, c'est beaucoup, hein? Belé déjà. Belé vraiment. C'est comme si on m'a cassé. Chico papa. Seigneur Jésus Christ Nazareth. Batu ba ye pa na yo yambi bango po na ka wana. Comme na tina niveau sur no kwesu na mwasi wana. Papa Junior, est-ce que vous avez temps pour Lukaya? Est-ce que vous avez na misu to ezaba biloko mususu to ezaba héritage ya famille? Te nzamba pena nzamba benga ngai. Nzamba benga oui, mais zandeke na mikoisa minesko na libulu. Likola mpiaka. Oui, likolo na zangaki
na ndenge ipe bana ko sunganga yango no moni wana mais nazaki pe na mosala nzambe o nzamba bengi ozalaki tozali nazali pe toujours kaka siko na tie nazalaki po na ndenge na bungi na libunga na mimona lokola naza sute mais nazaka mosala nzambe yango na senga siko pardon na loba vérité po parce que na zonga siko na nguya nyonso nazalaki nango donc nguya kene no oui ngamo pe na sentir que oza sute oui na sentir nazate on moni que na mibengi bongo na sentir nazate. So ne ono bimana so ka umwa mosa comme na zem na te to mekano to so biso ba comme na zem ngo sani ingeza la papa wana ingeza la yo to nini te wana linga ko tsango tapa mobali wa libanda banda bimana po papa ye akwa komi déjà na difficulté te na bika papa libanda wa libanda danga che papa boso zagi ya yo ngo so le ono bani cha papa wana te so to ngeto longola ngo sa gravité ngo ingesa gravité. Oui, moi ça glade poto na linga kite yebana. Engé te yebate. Na linga kite yebana. Est-ce que bi ke Bible obi ke nyonso beaucoup ke mana posa. Autant ngape verset wana? Oui, ezali. Et tant que mosana nzambe l'homme de Dieu na bi verset wana. Oui, bozo beta to lo makaso mosana nzambe. Kasi on na bimi na poisa. Obi na poisa. Oui. Parce que tango lobi ki likambo zolo bana biso ke à cause Jean-Pierre Kabona. Pourquoi persévérer? Te bi lobi muto ko persévérer jusqu'à la fin a rola ta couronne à gloire. Pourquoi persévérer te? Na kangai mutema makasi. Kokite natali pe na bato mosusu ndenge baovivre na kangaki mpa motema mais natali nde bato mosusu baovivre na ministère nango ezodeveloppe te yango nakoyisamaki satana aza motema mabe. Donc c'est-à-dire ezangana oyo ememi eza c'est la cupidité. Oui. Ok, merci Bando Balandi. Je crois je n'ai pas la question na question belete nde bato mosusu bakomi babi papa pe frère bato balobaka moyoki mambo parce que je crois pré-publicité il y a bravo Jésus pas trop ça c'est la démarche tout ça démarche tout ça démarche tout ça démarche bien mobile na wana opening na eza ko c'est la démarche donc pourquoi je vais venir pour la bango nga boti la coïncidence à robot donc ça ya boté pété ah obi nzambe na makambo na ye Dieu a fait des malades à bota. Bon, ça va au Tala. On a publicité à pété et bon, on a seulement tout ça. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Je suis en train de vous appeler. Oh, dans la croisade que nous organisons le 13 septembre, le 14 septembre et le 15 septembre, ici, dans cette place, avec le thème, les touchés de Dieu, the touch of God. Ne manque pas cette œuvre. Dieu a besoin de toi. Amen. Tout celui qui est malade, on s'est lié. Le Seigneur va se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sentons l'onction du Saint-Esprit. Nzamba zana posana yo. Et là qu'on a nzambe zakat nesika pona kobiki sabino na kombo na Yesu. Merci Bando Balandi. Toti Kulanda spot publicité il y a Orphelinat Bravo Jésus, ils na Viaza 27A na commune de Matete. Référence ça ba nous appelle ce titre so comme wana Otuni Viaza quartier Viaza 27A escape Orphelinat Izali Netobi
rentrée scolaire déjà ba na biso bazonga ki classe mais tous en a besoin de contribution na bino toujours parce que usenga ba ani nerval kolia mabebele belé en tout cas bosunga biso bo aider musala oyo nzamba kozanga te ko pambola bino ebele bilobi ba mutazo pesa orphelin to mutazo pesa mobola azali ko déficit nzambe sala nzamba kozanga te vraiment ko pambola yo Jacques chapitre 1 verset 25 bilobi évangile le plus pire ya ko ba kotala ba orphelin sala yango nzambe vraiment akopambola yo totolanda papa Carlos et le pasteur Carlos ninga lobi bandeko Matthieu chapitre 24 le mangambo vrai. Dans le dernier étape, on va abandonner la foi. Si on a gens au monde, on va abandonner belé. Foi kolongwa, on va kipide la kipidité le koso ambongo. Oui, ça il est loyo. Vérité au lebima, à cacher vérité, parce que mon avantage na état le loyo, on peut comme en tout cas ça passe. Tout se repentir à solo bandeko pasteur, bandeko bomo ba problème le lo moli comme komi, ils ont le kakayemoko. Je crois tout le cas qui moi makasi tomeki ko luka. Bengi malade, il faut bengi maman, parce que ça maman, ça bout déjà bébé, papa moi ça bout déjà moi là, mais tu risques parce que mon bail naïe, sur la taille tu risques, mais tout ça choix tes photos ça là. Est-ce que maman ça déjà prête, sur maman ça wana, beaucoup de sur maman rapidement, ya na kata plateau sur poto yambaye parce que moi na ça besoin de la maman naïe, makamuza ko lekele. Toi la choix tes photos ça, beaucoup de sur maman rapidement, beaucoup de bisoye, notre maman kokota. Na wow. Maman azali awa. Bote maman. Oui, bote papa. Boni. Oui, naza bien. Vous allez bien? Oui. Na mono tali mwana. Oui. Carlos. Bonjour. Oui, bonjour. Mwana nga. Mwana yo? Oui. OK, merci maman. Je place qu'à son fan. Fan a pepe na mwana yo. Oh, mais papa journaliste na moni naza na plateau ti ba caméra ba kata nante. Non, pas de problème. Eza mwana mtabengi yo. Oyebi mwana musala sala no? Papa. Aza mwana nga so likambo eza to so na famille boye ba caméra boye ba famille nanga bazomona mobile ya komona o risque vie nanga ya libala nanga ti beaucoup respect to za nango na alliance za nango mwana mtabengi sio pardon bakata na kasi ba caméra boye bakata na caméra pas de problème merci beaucoup maman non ba bakata oui maman oh maman Mbote oui Mbote papa Boni. Naza bien? Ningo boti Carlos, ningo po boti. Je crois to bengi sur awa parce que zali mwana na yo muta ya ibisi sur photo benga yo. Il a un problème. On a besoin de kaka awa parce que tu peux sa solution. Et puis ça maman, on a un grand cœur, maman zaka fleuve, maman zaka conseillante, fleuve et melaka. Et puis fleuve depuis ça la solution. Pour to melama yo to mela o senga conseillante senga fleuve. Tu veux que maman yo soit traitant malam. Tu veux que tu mets la main à malam, main bien comme mes parents, malgré que ça fleuve. Papa Carlos, oui. Votre maman est là. Maman comment on? Maman Maggie. Maman Maggie. Votre maman est là. Oui, maman Maggie. Oui, maman Maggie. Oh, yo yebinda soki problème eza. Oya kananda kote ya. Obi ke na tiki bébé, na kande na moni appel wana na zo yambangu mbangu na yeko tuna moto nini yaya. Te problème ezali. Problème wana esinga ito solo na nda kote. Problème ngana za nango. Esenga ifo batuno sto ba mona ba yoka. Oui. Les jours on a kotala yo tango botaki. Oui, nakutaka Junior. Oui, Junior, moi na grand frère nanga. Oui, tango expliquer nga kaza mon grand frère na yo. Et tant que nga na talaki, tant que yo moi sa papa na ngai. Apesi oboteli nga pele ki na ngai suka. Et tant que mosa na Nzambe. Na dagi na problème moga bando le kinanga makasi. Junior wana problème wa za nango. O ya peni na ye za ko diminuer. Eza mwasi na les jours azora problème wana baka na église na ngai. Église na tango bayaka nzamba la kisaka ngai ke mwasi na nde mtatambulaka mabe. Mwasi tanga tamu mabe anda ko tricher. Akutana na mobali mo libanda ya mbongo nde mobali wana akangamika na mwasi ka ya Junior. Zilana. Na comprendre makambo oyebisanga te. Okoma musala Nzambe Junior problème à Junior wana no yo yebi yango ndeni po eza makambo to obundana nango na famille. Oui, et mais tozo yeba na solution to siko yo yebi yango ndeni okoma musala Nzambe pongo na yebite nazo comprendre place ana bien te. Kasa na bina koma musala Nzambe banaka bo papa yebi sote nga koma musala Nzambe. Oh. Nakoma musala Nzambe bango Junior bayaka na église na ngai tamba na problème wana bayaka pa na ngai nga Nzamba la kisaka ngai. Makambo oye komela papa Junior nga na mona rango. Nde na tsaka papa Junior libanda nde to sona madame nae. Na bisa Nzamba wala kisaka ngai yo nde to tambuli mabe. Na gypsy. Oui, na gypsy. Gypsy tambuli mabe. Ndaki na ko tombe na mobali moko ndeko mona mbongo. Mobali na ndeko mona mbongo nde bana obima na gypsy.
mamela gypsy ye alango gypsy nde ya bisi gypsy abinde za bengana otika yote si les moyens ezali c'est okoki kondima na peso mbongo ngane to bimaka na yo lo peso to bimi na yo zongi pa mobile no kaso ko bimi na ye nde mobile no comme problème wana sexe ne e diminuer oui mais tant sexe ne ko diminuer nde mobile no za suna capacité ya ko sala suma kambuté ne ba ndo bimaka ba mibale siko ngai tan ba ki pa na ngana bureau tango na bimisa mobile libanda nde na bisi mwasi na bina benga mobile na yo pona expliquer ndenge saint esprit ayebisi ngai ke yo nde muto za cause ya problème au papa junior azana nde mwasi na yebisa nga lobi te mosana nzambe so lobi bongo liba nange ko beba liba nange ko panzana mbeza boye na proposition na sombela à chaque parcelle na pesa yo na $50,000 ngape na budaki metema ke na monaki difficulté de kay makasi na kokaki te te suka na sedaki mais en plus ngai pe na gypsy to komeka obima Carlos, likamni nozo ebi makamozo ebi sango comprendre ngo. Mais solo eloko babengeli yo na ngene biso vérité wana. Mami. Maman, na partie wana na invité so ko limbisa pardonner ka moi. Carlos, c'est la mame mutema ebi ke na uchobota te papa likamni. Nazo comprendre yo comment ko bimana gypsy? Oui, na comment ko bimana. Moi ça ya junior. Oui. Mama mais parcelle on a comme l'église na ngasika on a dit mta sombela ngangu na mama nazaka mwana atake mosena nzambe mena. Carlos, otenga wapi? Yaya utenga wapi? Nzambe gypsy ndoki. Mame famille panzani. Carlos yaya nini mwana ngai nini makabo sali yaya. Kwese mena mbongo. Pardon limbisa ngai. Ba journaliste na ke na okokate. Nazo kanzo te solenga nazo kokate na kende makambo somo. Zona fana. Mama. Zona place fana mama. Fana nini nzambe nazo kokate na okokate. Zona place fana. Toza solution. Ikambo yaka zwaka toujours solution na ngo. Ya moni Carlos. Carlos. Ya mona linga ete nzambe akwapenga na linga ete tanke na homme de Dieu na linga ete nzambe ya pini ngai na likambo nga na bomba seke ya mona ke na be vérité. Oui ba golimbisa na pardon. Carlos magama minene boya ya oza makamba bakufa ka yaya. Pona nini pona mbongo yaya pona mbongo. Nzambe na ngai yo chenga wapi? Makambo na ebite na famille na koloba nini nzambe. Kamena kokate nzambe nzoto kolenga yeso. Donc on est censé ya ko traiter le cambo pour tous vraiment na choté. On est censé à traiter le cambo pour que le cambo me gape ko le kanenga kimia donc éviter qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à le cambo. Tout ça la nini. Donc très bien le to ça la té parce que ya makambo yeso comme na kata famille comme na kata libota et lelo ne besoin mona kaka attitude. Donc passe likola passe nzambe façon on soit ça na nzambe parce que mambo bo so mbongo zali pa Carlos ko ça likambo te mais tant mbongo zo la fait ko ça na nzambe na ba difficulté lorsque likambo za vérité yango e pas bimisango mais ba poser mbongo alobi que non yene ngazana préféré na yeke abomba likambo mais nzoki soki likaka ye moko na mambo bela ko loba vraiment te beaucoup de sous mobile rapidement beaucoup de sous mobile papa junior. En tout cas, beaucoup de la biso awa. Nous on a habité en tout cas maman vous en kimia tout est les cambo aussi là nango. Nzamba ebi pourquoi? Ebi ki mambo salité mambo soni mais donc ça satana soni wana po Yesu Masia azala toujours na kata bravo Jésus donc je cause la yangona. Maman Ozolo balikambo yo ekopanza famille. Papa tena no makambo minene boy wana za mwana grand frère na ngai. Wana mwana grand frère oya tikelinga libele yaya oya ngai. Propre oya za mwana mbali atenga ndako abalinga na mitu na leki na ye. So papa yebisanga na makambo boy nazo comprendre même pas. Eko banda no ndenge nini. Yoza maman. Tebi kiza likambo. Les cambo moko tu jamais quoi applaudir yango tu c'est plein de parce que tout tu mets en abomination ça c'est toute une abomination mais je crois que les pasteurs puissent en voter yango basa na nzambo to sambela nzambe satana me ka biso te pour ta le likambo comme pas Carlos ça makambo ya somo je crois ya mambo somo bato baka papa Eric ozolo baloba ya mambo somo ça mambo somo il faut to loba parce que c'est notre droit. Il faut tout loba, il faut tout te ya batu.
Bible ne lobe na mukola suka pour monde bat bako abandonner la foi bat ba mis de l'argent. Ozomona. C'est à cause ça passe si le ne ko Carlos ta le lo place sukeli. Mais songeli kaka yé moko. Lui croyait que ça lango pona a ça lango ke be roye banate mais le lo ta mo komi. Ils ont fait ça maman passe. Ils ont fait ça maman sengote. Donc de ce papa Junior Sakomaki, je crois yango tozo me capé to ebité bon. Et donc papa Junior je crois Sakomaki pourquoi ça biso non maman papa Junior bonjour ça va bien vous allez bien ok oh donc et là le gomo c'est juste même si ba olé là il y a esa situation moko doit place au fana place au fana ok maman Charlotte elle pose à ma casse pas Carlos vous allez à ma casse Tata Mosioli. Mais ezani na ekuta bino maman to kutani bobenga na moyibi bozoli la pasteur Carlos ni ezani. Junior bobo mingai. Na nini lisusu? Bobo minga na yo na Carlos. Bopandi famille, ya bino bopandi famille. Gana pandi famille. Dans qui m'a papa Junior. Papa ta famille est nini? Papa Junior. Ça là un peu. Surtout bingo. Je me bobenga mais c'est comme makamuke na pandi famille na ndé. C'est la casse. C'est le voyoka. Papa Carlos. Oui. Là na gauche à toi tu sais. Vous avez même colo et vous avez pasteur. Papa Junior Raywan. Papa Junior. Oui. Qui pasteur Carlos. Lelo mona osenga na yo. Ça passe bolimbise. Mutema na yo. Limbisa ngai papa. Na saki mabe. Biba olimbisa ngai. Problème nini on ngana olimi so yo sa ngana to na problème te nazaki na lika moko oya bino na bomba na motema papa Junior moi les jours boyaka l'église na ngai oui na bimisa ko libanda oui oyimisa nga libanda sola na mwasi na yo nzamba la kisa ngai eta oyo za nango eza mwasi na yo nde mutamemela ki o malheur wana Seigneur bobo mela na poani mwasi na yo akoma ko bima libanda akoma ko tricher Seigneur akoma ko bima na mutu oya mbongo mutu wana zaki na misala mabe tamba made ko kushe na ye nde mutu wana mbongo apokoze mwasi na yo abike ya sepe na mwasi na yo na makambo ya bien zo kapa mwasi na yo abia ko tika mwasi no te apokoze mwasi na ptela ki mbongo abina kushe na yo yoke no kushe mobile na yo so kushe na ye mobile na comme impuissant non atika losi yo ka kibongo penza yo ka kibongo papa ça va tirer na bima libana po yo ka makambo wana non papa na ngai je dis que ça ils a passé ils ont place au yoka biso tuna yoka tumamuti na suka nika lokola ye asasi ngana ebisaki ye bakota yo pona ebisa yo yo musala nzambe me ya ebisaki ngai abaka osomela nga parcelle on a dit église yem ta sombeli ngango ah bon pe silaki wana te pesi nga $50,000 puis c'est tokomi pe kobimasi na mwasi na yo non Junior. Oui, pas jouer. Pardon. Seigneur. Oninga zomona. Yo tsobota fanda. Pas jouer. Amoni mabeza po na nga bombi. Pe afomi ko masima na mwasi na ngai. Nalanda yimbongo papa je mama. Mama botsa place olimbisa ngai papa Junior. Moi ba olimbisa nga pardon. Na olimbisa te. Na olimbisa te. Omoni yo. Na la sa okay. Makozo sala. Papa fanda na. Tu place au fond. C'est. Osala nzambe. Oyoki mabe moko na epa na yo obombelinga pona mbongo vie mbongo ezaka mvutima de zolinga papa Junior on vie mbongo en plus on va dire komimana mwasi ko yanga papa Junior c'est maka na ko yote muto na on peut peut na ko timela to na on peut tailler na sabu oh c'est là non ebike tala ba obemu pa tata mwasi na de boza mena boza en famille oui parce que oaza maman na ye
Yo benge tata mwasi. Oui. Ndenge za boye. Leo sanisi bino zali mwana o mama boti. Nde sanisi bino. Na yebi kiza mabuya salite makasi. Ya makambo satana sepela rapport au détruire famille. Ya makambo satana sepela rapport que famille comme na kati ba confusion. Ya makambo satana sepela rapport à boye. Na yebi kiza pasi papa na mwana. C'est ayebi. Mais 2 minutes au traité de Cambo. Et là, on met pour ça moi aussi. Abiba Libana. Parce que, à quoi il m'a cargo été? Il y a toute chose. Et le combattant qui a Malibanda, eux, les gars, des fois, même le malheur. Donc, bon, je crois, tout cela qui tout le possible moyen à côté de madame, mais la ligne des autres étés. Papa Junior, la ligne des autres étés. Nous allons plateau et puis nous avons un ensemble malgré un journaliste. Yes, vous avez bêta à ton bateau, et ton bêta pour mon makameza, bon, si makameza, il faut, c'est un bon moment. Et il y a un lobby. Vous avez un tatamo sans bénoyo avec nos cages. Quand tu es niveau de la famille, tatamo sans bénoyo, la famille, comment on a évité? Na ebisa kaoni tant yo ya ko ebisa nga makama mwana na gypsy na bana ko tale na miso na mena zo pekita yo jino. Mwana mwasi na mon éclair. Na mon éclair to yo ka kinga te junior ba no binisa ka tata mwati mabe tala lelo bisika to suki tata mwati na ndenge ni na mabe pona mona na ko pekisa yo ya munoko mukole lumbaka solelo ba makama malamu tala bisika to komi na monyo lelo na monyo lelo ebisa na osandeni na bo malibala na sa nini Ils ont pas kisi. Babu akilekana kama peni mukie oya bibana mbali wana. Pasteur Carlos oya biso. Nini peo so mbongo na lupango. Pepo no bimano na mwasika yango. Pasteur nzambe zota musandenge nini? Na mukilo. Singa no yasu ngene musanga nzambe ngo na koyo kela tembi. Ok, merci beaucoup. Je crois signaler beaucoup. Ok. Gypsy, de Madame Gypsy. Vous voulez Gypsy comme les bananes? Bana mi balé. De bois bana mi balé. Est-ce que bana réellement bana na yo? Basa bana nga bon maman mutayi barabana. Maman mutayi barabana so bazana. On est net dans acte de ça. Est-ce que vous vérifiez moi na bana na mi balé est-ce que réellement bana bagoza bana vraiment ya solo? Pe wala tawa zakinga mukutana na zalaki. Bana ngapozala ngamuko. Ayiko komande siko. Tango zaki mobile. Mobile. Siko nde. Donc mais zo yo ba ke bana ba. Wana baza bana ngai. Ba bana mutu soste. Pas de problème mais loko faut no moi miso. Boko tabiso maman Gypsy. Papa Junior na seni kimia. Merci beaucoup papa Eli. Papa Junior na seni yo kimia. Et là on a sepé na titi dia tata mwasi na yo et puis na passer Carlos azaki na sous l'envoûtement. Peut-être Gypsy peut peut-être envoûtaka peyo tata mwasi ba keno abana ko pekisa yo wana ko kati. Il est là envoûtement peut-être parce que même libiso. Beaucoup de biso la dame Gypsy. Beaucoup de biso. Maman Gypsy mbote. Yo, moi c'est Ndumba. Yo. Yo. Tante, pardon. Maman Gypsy, bon, nous avons bien. Yo, on a place au fanda. Eh, pasta. Maman Gypsy, yo, on a place au fanda. Pasta. Ndungo, quand on fanda a. Non. Ce qui, en tout cas, vous traitez madame. Maman Gypsy, yo, on a fanda. Kota la ngate. Bamba ini. Kota la ngate. Yo. Mama na. Yo. Non. Yo de la nelo. Oke ne pa na dino fanya ba. Siko akoti ayeba tali kambute. Linganga na ongai. Na linga chote na yeba sana. Na yeba bandeli deja ya libala na ngamta bana te meliba na. Non. Madame Gypsy. O asali lugula bokilo na yo. Okoyi jamais bana ko manquer devant biso. Je place au fan. Mais si vous papa journaliste c'est toi na bi maranga il passe na moi déjà ma beza ma beza li pour ça ma beza non papa junior si vous votre comment logo zaki na so ko ma famille na ko panza famille na ngo se pour promoter makambu ya bei passer na mino pardon je laisse na yo ki otika
Tata bino moko. Nazo m'appelle problème ça. Madame ngana zonga na pa na so famille na biso ba yekana. Fanda. Ma papa, yo fanda. Fanda. Non, papa, pour la sécurité, hein, on ne peut pas s'élaborer. Et tata moi c'est fanda. Papa Carlos fanda kuna. Pour la sécurité à mutu. On peut toujours fanda kuna. On peut toujours en sécurité, pour sécuriser bango. Parce que y a un logan à moins dans chez Moko, ça peut permettre de se mabé ma casse. Ok. Maman Gypsy. Na lingi, fanda no bien maman. Libota o ifandi o nyoso. Webi apoyi bango. Ça papa bana, nga to botini bana mibale. Papa bana to mobile na yo. Mobile na nga pe papa bana, nga to botini bana mibale. Yélinga zo présenter à l'aise. Tata moi si ya nani ya mobile na nga, ya za juste pasteur to ki ko poser problème to za ki. Ah juste là pasteur. Ah bon? Ah présenter sur mobile. O représenter pe sur o so ala sur mobile di sous. To ko ni so ba otuna. Makamni oyebisanga. Papa Junior. Papa Junior. Zana ki. Nazo comprendre te. Makamni nozo olingo oyebisanga mobile musu yo kainga na mobile. Eso kainga na mobile. Akangi onde na mibali. Mobile te. Point. Maman so mama kasi boye. Pardon. Nayebi ko beta kanga mingi na ndako. Na koma na nga lokola mbunda na yo na koma lokola soki nani pardon. Awa toza na beta te. Okoma ni na beta on dans les vidéos là exact mani ko beto kamba moko. Ine pe ko beto le. Lingi problème c'est maman. Papa Junior, je crois toi comme responsable. Ko beta na bolingo za na ngo problème te. Mais moi c'est pas protéger kaé. Moi c'est pas beta kete. Ba protéger kaé. Moni mobile abetaka moi si mingi moi ça mais sans comme ma bé makasi. Il faut respecter na bana boboti. S'il y a un problème, benga moi si te. Moi c'est pas te aka. Moi c'est no so memela ndenga o memela. So ngome mama si ndenge o so ni ne pe moi so memela. Ah je le laisse la éviter o kwele ko se kwele ko lo ba ndeko zo. Non. De éviter so kwele o kwele ko so yo zaki yo. Non, c'est juste ça ka conseil, na pesi conseil. Na pesi na conseil, c'est juste ça conseil à pamba. Olobi tata moi si ya mobile na yo. Donc bokilo na yo. Et puis il y a juste kaka pasteur. So présence ya pasteur na kati ya belle na kati ya belle famille na kati mobile no le belo côté. Belo côté papa. Belo côté. Likambo. Toujours bateki likambo zate. Tant yo moni mobile na yo moni tata mosi ya mobile no me moni pasteur. Alors, est-ce que tata mosi na pasteur osumona bonde pa na yo? Tata moi sina na pasteur bango mibale baya kotala oui sumona te namona ziti ka tanti ya atala bakoko na yake na mkoso poso de pasteur mais déjà pour pas tanti déjà non te sko bon bali bako yeba ndeni selo meka na selo bako yeba ndeni na ebite ngakanda ndikande so matanga yo. Peut-être bon, Junior, parce que Junior, tu sais qu'il n'a peut-être Junior, non, peut-être il n'a même pas tanti. On a même pas tanti, hein? Oui. Problème pour que n'aille au couple à la pasteur non couple. Vous avez problème. Papa, il s'est juste ma couple quand il salaka. En tout cas, mon bain n'a pas qui penza donc. N'habite son lobanini, bukilo excuse aux awana. Papa journaliste o excusez mobile na nga za ki susu ndenge penza mobile azala raté yango esenga kike toke ko luka neni nga na exake bien toke to luka ta ba minganga banani yemo apesa ki idée azomona mo juste té on za ba sembler zo sala et ba sembler ko memanga no pa pasta ezaki ba sembler yo yeba ni makam eza ba sembler esenga ke tokende papa ne tokende papa. Après suite tango za ndeni après okende papa ça asengaki ke asolwa na moko na moko mobali abima nde totikala na pasteur to solo na pasteur nga pe na saki moko bima asa pe ko benga ye na ibite ndenge ba solo to kumba mai to zongi ndako bo ba prière continuité to za ye ba prière s'arrêter
na ba prier wana ifala landela ye mokolo likamu nga pe na bana ozwa tante po na bana ko bima bima na ngai otala kaka bana bisika baza pe kuna ta baza pa mamba famille il faut pe biso moto contribuer mobala bana ko sa pe lisusu te mobile pe tala kaka papa j'espère que vous comprenez nga na nyonso nzolo. Merci beaucoup na makambo solobi merci je crois pasteur famille yango ezali yo tobengisi biso oloba likambo oyo olukaki biso mpe bato bango bakomi likambo nalukaki kande nalobaki mama Gypsy bayaka na église na ngai mobali nazalaka na problème sexe na ye ezalaki élimine comme mokie nde ntango ayaki ntanto osola na bango etaki nga mosali na nzambe ntango ndeko ta mama Gypsy nzambe alobelanga makambo mama Gypsy oyo asalaki mabe yango nde eza conséquence ya mobali nde ye papa mama Gypsy akendaki kobima na mobali moko ya mbongo libanda mobali azalaki moto ba science mama nde ntango bomandaki kokushe na ye nde apropozaka yo mpe keke kushe na mobali na yo so kushe na ye mobali peni na ye koma mokie apesaka mbongo kowangana te mama Gypsy vanda kimia nde kozana nzambe aposaka te nzatataka nini apres wana ayebisingaki akosombelanga parcelle asombelanga mpe parcelle yango natiaka église apesaki ngai mpe $50,000 apres wana tokomi kobima biso mibale azotia munoko makati mpe kaka pas journaliste makambo ya minene boye pas journaliste zambe na okoka zambe nakoka te makambo oyo Gypsy. Papa. Papa Eli, il faut ça. Mingi kuna pa ya papa na hibi kiza pasi. Na ni uza ke na mwaki. Makambo nyo balobi oyo. Yo bien monté. Mama Gypsy. Papa. Oui bien monté hein. Allo bana na soyoka. Mais oui bien monté quand même. A Koselio. nakosele makambo te yo lobaki to mate badu baotala biso ngapenzande na zaboye tenga minute ngala minute église ngo panzana église ngo panzana bandi baotala ngai okay église ngo panza po bandimba bazotala na ebi makambo na tikala ko bima na ete na ebi makambo ana te. OK, très bien, merci beaucoup. Allez, tu évoluer. Nzamba pini yo ngano to tikala bima te. D'accord, OK, pas de problème. Tu évoluer et après wana cause nyos te makambo ya mobali ne junior ndenge penine kuma mukema ye mwasi mutayidi makambo bima na mobali wana ba sense kids wona bima na ye mais c'est bon. OK, vous tu évoluer. Maman Gypsy, tu as la place au fanda. Et de biso fanda au fanda. Et après tangu ngano Maman Gypsy fanda na c'est là. Fanda na. Après tangu na yotala mama na ngai maître na ngai tanga botaki oyo aza mwasi oyo ya papa na biso tango masa kopi nde papa biso nda zwaki maître oyo nde tanga botaki leki na ngai aboti leki na ngai ya suka ngata na kotala ye nde dokutana papa junior nde tana tuni mama na bi papa junior boyeba ina ye osa nini nde yabisinga ke papa junior akobenga tata mwasi c'est bon ko bandeko oui toi ko bandeko donc ta sangi simi za mwana et puis aussi papa nonenga balaki maman oui parce qu'on a talaki na passe wana nyonso tout na teke to famille nazana likambo be na bomba antetaki ngato de mana Gypsy tana moni ka na bite ngana ko bomba monte taki msana na nzambe ya moni ke na yaka pona ba vérité. Merci beaucoup. Gypsy panzi famille na mama
Limbisa mama, limbisa. Ya badresse ezali. Okani na Merci beaucoup. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso ekufaki ngai panda 8 ans na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na capitale ya Kisasa oyo biso nyonso toyebi hôpital ya minene solution moko ezomaki te bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge solution eza te kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ekosa moto asimba ngai moyen na bouger eza te boyebi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azalaka na Hollande ye nde motu atindaki ngai na klinike ya misunga ekokoma na kati na klinike ya misunga lokola azwaki misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde na yaki okoma na misunga bango moko mpe bakolo misunga babondelaka nzambe makasi lisusu mpe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joi ye kokota kati na ngai parce que naye komona lumière ebimeli na bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asalaka kati na biso banso nde mpona ngai amonisa mikati na ngai bandeko natondi botondi mpe naza kokumisa mpe ko remercier ye papa Kanga na nyokomaki na maladi oyo babengi AVC nakweyaki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bameminga ti na hôpital ya misunga na hôpital wana esika ngai nakie kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka ke na kotambola susu te babeki bapesaki ngai natiki kobwaka yango velo natiki kotambola nango te babeki siko nabwaka nakomi kotambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya misunga na badokteur ya misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya misunga eza hôpital moko ya bana banzambe nga papa Kanga soki misunga te nde témoignage oyo nde nakoki kosala yango te ndesi nakufa kala nakomisi nzambe azala na bango mpe apesa bango makasi bakela mosika mpo na hôpital tozali mpe na homme de veya mpo na baparent oyo bazali néglige awa na RDC wifi ofele déjeuner ofele courant kutu ekatanaka jamais bokovivre kaka lokola na poto na misunga santé na yo d'abord.